Mike Lokamba ndeko na biso azali na fiancé aza na poto. Eske Mike Lokamba ndenge azalaka wana ye mpe abimaka na basi to te na bandeli koswana ya Mike Lokamba na Glodila Suka ezalaki te mpo bazalaki mwasi na mobali batikala mpe kozala mwasi na mobali te me bobosana te Mike Lokamba na Tracy Mbelenge bazalaki kolala ndako moko mbetu moko. Mike Lokamba ndeko na biso azali na fiancé aza na poto. Eske Mike Lokamba ndenge azalaka wana ye mpe abimaka na basi to te to ndenge nini bolandanga. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Ndeko na biso Mike Lokamba alekaki na émission pe alobaki ke azali na molongani na ye azali na poto pe ye kuna azali fidèle abimaka na mwasi moko te. En tout cas ngai na ndimeli ye azali fidèle kuna na ndimeli ye peke azali na molongani na ye na libanda. Me eloko naza komi tuna eske ndeko Mike Lokamba ye penza abimaka na basi se bomona ye na mwasi. Ndeko Mike Lokamba se asenta mwasi moko pe balongoli mokumba to ndeko Mike Lokamba bosi bomona ye ndenge nini to abetela bakamarade na ye lisolo to ndeko mwasi moko sa betela bino lisolo ke abima na Mike Lokamba. Wana ezali motuna oyo ngai na mituna me nabandi komona ndambu solution. Pona nini nakomona ndambu solution? Parce que ndeko Mike Lokamba azali René Abilité, ndeko Mike Lokamba azali Janvier Mokonzi te, mais ndeko Mike Lokamba azalaki coordinateur ya Congo elengi. Lelo ndeko Mike Lokamba azali na site na ye oyo babengi Afrique elengi pe tambolaka kitoko epai nyonso azala na mosala kitoko. Bien sûr papa Matondo alobelaka biso ke ye abota na Glodila Suka, mais wana ezali kaka modèle ya koloba mpona kodefendre Karine Mokonzi, parce que biso nyonso toyebi ke tozali au moins 80% sur bana ya Glodila Suka bazali vraiment ya Tracy Mbelenga pro. Yango wana ndeko Mike Lokamba kote kuna sina longoli ye. Nazali sûr et certain ndeko Mike Lokamba atikala kobima na Glodila Suka te. Ndeko Mike Lokamba azala coordinateur coordina basi ebele, azala cordon ya basi ebele pe ya kitoko ba Gloire Olangi américaine perdu le Congo. Tolandi oyo yazali luxueuse de la presse oyo azala Angola, azala ya ba Grace Temo, azala ya ba Glodila Suka ntango aza nano célibataire, mais atikala kobima na mwasi moko te kati na bango. Mpona nini? Ndeko Mike Lokamba eske abimaka mpenza na basi? Bien sûr tozomona mandefu na ye ezolakisa abimaka na basi, tozomona mongongo na ye ezolakisa ke oyo azali mobali, tozoyoka ye moko mpe alobaka ke na se aza mpenza na ekolomo. Mais nga naza komituna mpe sikoyo nazomona malembe mwa clair. Eske ndeko Mike Lokamba ye penza abimaka na basi? Mpona nini akozwa mwasi ya poto etanke ye mbongo ya poto aza nango, etanke ye au contraire akokozala na mwasi ya poto me akokozala na mwasi moko na kati ya Congo, me alobi ke bakoki kotala bakomona ye ata na mwasi moko te.
nga nandimeli ye parce que kote kuna lokola atikala kobima na fi moko te na Congo elingi koloba ndeko Mike Lokamba aza pe maloba azoloba eza ya solo. Balobaka abima na Keren Mboyo, mais non abima na Keren Mboyo te. Pona nini abima na ete pona aza ojana to ndenge nini, mais non eza pona bongo te, ezali pona motuna oyo nga nazomituna. Eske ndeko Mike Lokamba abimaka penza na basi? Ndeko Mike Lokamba pona nini aboya kobima na Keren Mboyo? Etanke Keren Mboyo ayebaki ke ndenge na ye kosala pa ya moto oyo, surtout lokola azwilanga ye aza komela na mwa terrasse, nga naza koleka abengi nga na ya na facilité tosolola pe azwanga na mosala, donc akomona nga ke nakoki pe kobima na nga na facilité. Po ntango abengaki nga, ngai Keren Mboyo nayebaki eloko abengelaki nga te, mais nakendaki na facilité bisika ye aza komela masanga. Elingi koloba ndeko Mike Lokamba ndenge nazwi mosala pa na ye akobima pe na ngai, mais ndeko Mike Lokamba abimi na ye te. Keren Mboyo alobi ntango mosusu azomona nga bien te. Keren Mboyo akomomela 2 litres ya mai etanke mwana bato akokaka kosilisa litre moko te ya mai na mokolo, mais akomomela 2 litres voire même akomi na 3 litres. Pona nini? Pona ndako ya Mike Lokamba bisika aza kozala mingi pona kokosa kaka Mike Lokamba na zawa pona salela wifi, mais ezalaki po tala vraiment po yepe akomaki na posa abima na patron po azwa akale biloko ebele. Lokola na ndako ya Mike Lokamba ezalaki na toilette, yango aza komela ba litre ebele ya mai po soka koti mbala moko Mike Lokamba akoki koyokaka neti douche efungwami, mais douche te. Nzoka nyonso Keren Mboyo asala etikala kolobisa Mike Lokamba ata eloko moko te, etikala kosalisa Mike Lokamba eloko moko te. Eske ezalaki po amonaki ye mwana moke? Non, ezali pona eloko oyo nga nazotuna. Eske Mike Lokamba sabima na mwasi? Nazoloba kozwa mwasi te, nazoloba soki se asangisa nzoto na mwasi. Mwasi nini sa beta lisolo ke ngai nasangisa nzoto na Mike Lokamba? Po bisika wana ekomi mwa mobulu. Bobosana te, bato oyo babanaka te bazalaka kaka na basi mosika. Bato oyo bavandaka ntango mosusu na Kisasa alobi ke atika mwasi ne na Matadi aza na fiancé ne na Matadi. Bawana mingi bamemaka biso bongo ti akoka kokoma na 50 ans. Lelo oyo pe koma système naza na mwasi na nga na poto aza fidèle. Kanisa mwana mobali ya bandeli ki fidélité. Bomona mwana mobali nini azala fidèle ntango aza kutu même na mwasi ne pembe. Mais sikoyo mwasi yango aza na poto, ndeko Mike Lokamba aza na Congo, aza na mbongo pe atambolaka na motuka, basi kutu mpona kotia litoi bakoboya te, même soka kosoli bakokoya. Elobi ye moko ndenge aza wana nani akoboya ye? Mobali nini, mwasi nini akoboya ye? Wana alobi ya solo. Yango wana motuna oyo nakomi komona ngo mwa clair. Est-ce que Mike Lokamba ye vraiment azwaka basi? Est-ce que Mike Lokamba tango bazalaki na mwa bakiraima, mwa koswana, mwa baklash ya mike na Claudie ya suka, ezalaki po bazalaki mwasi na mobali? Non, non et non. Mais pona nini bazalaki koswana na Claudie ya suka? Sikoyo nabandi komona mwa clair. Bobosana te, Mike Lokamba avanda ndako moko na Tracy Mbelenga Pro. Bokanisi deja to bozokanisa. Tona pesa bino tango bokanisa. Na bandeli koswana ya Mike Lokamba
na Glodila Suka ezalaki te po bazalaki mwasi na mobali batikala pe kozala mwasi na mobali te mais bobosana te Mike Lokamba na Tracy Mbelenge bazalaki kolala ndako moko mbetu moko na komo yeba sikoyo mwa ndambu maneti nanga efungwami na komi komona vraiment clair na komi koyeba sikoyo Mike Lokamba azanani Mike Lokamba Lokamba Mike Lokamba Lokamba na sukisi awa botika la malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.